il y a un papa l'autre mais et puis dans leur famille des sorciers basali nyonso azo sokola na douche a se retrouver boye ana king et je pas bango. Ah bon? Eh oui papa. A sokola wapi? A sokola na douche na poto na kati poto physiquement boye a sokola mais a sutuka boye a sokola boye na obi biso la poto benga douche biso na kikoso. Ana kikoso wapi na makala. Na makala na prison na makala na commune na makala. Mais parce que vas-y. Parce que donc dans leur famille le quoi ba mema poto sunga sous famille té aida sous famille té ngona ba créer le wana des sorciers papa. On est colonie. Parce que le Congo. Puisque l'homme de Dieu celui que yo dans musika to moto yo karato mona pe pa bande musuke angana comme na nga kinte sona komi kin ba obebisa ba olianga distance wana ndoka ko za pouvoir ndeniki o komati na poto olongoli physiquement ozongisi na kina ye kindoke da spirituellement mais ndene comme physiquement bo to olongola oncle na bino ya na bino dans na poto physiquement à se retrouver na kin papa la cœur demi balai hein oza ba kindoki moko il est très élevé physiquement, tu as dit que je te dis, je crois ce qu'on a songi, attends, comme sous, tout le monde au sein, monsieur Pata, il n'est pas de qu'on parce que papa, comment dire Mukolo, papa? Ah bon? Comment Mukolo? Nakatakin. Nakin. Donc, papa, Kindo, la degré, localité dans le monde, il y a pouvoir, tout ça, dans le monde, il y a des soldats, ils ont une dimension très élevée. Non, protection ya solo ezako na nzambe. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne là-bas, c'est la Lola. Eska bonzambe ekitana loye mona maloto na misala bonzambe na bonzambe Lola ezo futa simana onto ya roba kenzamba boto toye wapi bien-aimés dans les Seigneurs. Merci na bande nyonso basuna basunga biso la na moni filo muko ya motema ya Bivens Homo de Londres na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston le frère Papi Kongela Zamalola Amonope Amona le pasteur Keza Nissi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich Bonzambe na Bonzambe Yosuke Bosuki si bien mais toujours na cadre ya informer bino de l'autre ami pasteur au Toboyi très bien aimé Lisolo Moko et salami bien aimé bolana ba émission il y a bande de belé au baya ba témoignage concernant ba makamba bandoto concernant ndenge bien aimé dans le Seigneur bazongi ici bien aimé dans le Seigneur bande ko na bango bazana na poto couple mo ezana na poto ba se retrouver awa na kin na maya ya njili bien aimé dans le Seigneur bazaki na Londres ba ko se retrouver awa na kin na ndenga kindo bazongi ici bango na kin bien aimé ba Félicien Moloko ba lobelango ba Jean-Marc Mutomo ba lobelango makam et ça ça va bien aimé bientôt là en tout cas kozwa ba précision nango ce qui va permettre bisope par osuna keto qui est vraiment comme on a ba famille on peut bien makasi tozana moko ya ba prophète OK boyebi très bien prophète Samuel amega MP ko yebisa biso ba moi vérité concernant ba phénomène ya kindo pe ba phénomène ya bandoto nini ezo bata ma pe ba conséquences nini ezali. Shalom prophète Samuel. Shalom 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 na pepe de nyonso o bazolanda biso joyeux Noël bonne année na bandeko nyonso na pepe nyonso o bazaki partout olanda biso vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ok, l'homme de Dieu va nous bazolanda biso réaction on a par rapport à bamakambo que couple mo il y a na couple na Londres va se retrouver baza awa na kin na ndenga kindoki l'homme de Dieu famille bazoni si bango na kin ntoyi ma famille a kin ko pe qui peine na zo comprendre est-ce que bien bon et là ba chose réelle que là ba makambo et ça la chose est tellement réelle. La femme on a me fait question pour moi vraiment. Ce sont des choses réelles. Papa qui le dit les alliés. Comme soit quand ça reste qui a longué ça longué qui n'a pas na photo
ndenge eza wana esili mpo na ye ye bandeko bakanga esu te mundoki mpo akóma na poto akokende na avion te. Donc il y a des réalités macabres, papa, monde des ténèbres ezali, donc des réalités spirituelles ezali. Et ça, la réalité, moi je connais un papa à l'Otaka, il est à Azana France, mais à l'Otaka, à Azana King. Ah bon? Oui. Tu peux parler de l'Union, il y a en France, il y a pour l'Otaka, à Azana King. Donc, à Azana King, donc c'est spirituellement, spirituellement, ils ont la force de réclamer à Zonga pour le départ. Ah bon? Donc, spirituellement. Donc, cela veut dire quoi? Tant que vous avez un poto, vous avez aux États-Unis, mais au Lotaka, vous avez un chasse. Au Lotaka, vous avez un village d'Atana Bino. Je suis un poto, mais à quoi il Lubumbashi? Un poto, papa, à quoi on a une Moujimaï. Mais il y a un Moujimaï Bandakal. Mais pourquoi l'Otaka dans la Moujimaï? Yo olunga Moujimaï, oye nakin, après mati poto, on a États-Unis, on a France, mais au Lotaka, oza na Moujimaï. Papa. C'est solo ta umba moko des fois mais yo chaque fois chaque jour aux lotaka aux anakim lotaka aux anamboshimai non. Donc spirituellement le diable azolinga a réduire vina ozonga na point de départ. Ah bon? Et oui, il y a un papa abanda ko lotaka bongo mais et puis dans leur famille des sorciers basali nyonso azo sokola na douche a se retrouver boye ana king et je pas bango. Ah bon? Et oui papa. A sokola wapi? A sokola na douche na poto na kacha poto na physiquement boye a sokola mais a sutuka boye a sokola boye na obi biso la poto benga douche biso la kikoso. Ana kikoso wapi na Makala. Na Makala na prison na Makala na commune na Makala. Mais parce que vas-y. Parce que donc dans leur famille le quoi ba mema poto sunga sous famille té aida sous famille té ngona ba créer le wana des sorciers papa. On est colonie. Parce que le Congo. Puisque l'homme de Dieu celui que yo dans musika to moto yo karato mona pe pa bande musute angana encore na nga kinte sona komi kin ba bebi sa ba olianga distance wana ndoki ko zo pouvoir ndeniki o koma tina poto o longolie physiquement ozongisie na kina poser des questions ba misu ba négliger que ba na distance mo ba loka bango ezate et deuxième question ezali que kindoki da spirituellement mais ndene komi physiquement bo to longola oncle Nabino ya Nabino dans la poto physiquement à se retrouver na kin. Papa, la cœur de demi balai hein. Vous avez pas qu'une document il est très élevé. Physiquement, tu as dit que je te dis, je crois ce qu'on a songi hein. Attends comme sous tout le monde ça monsieur peut pas de qu'on la passe papa quoi dame kolo papa. Ah bon? À quoi kolo? Nakata kin. Na kin. Donc papa kindo kindo ba degré localité na monde ya pouvoir tout ça na monde ya nini ya ba soldats ils ont ba dimension c'est ba dimension très élevé bato so ba non ce qui na comme na poto silipo nanga non protection ya solo eza koza na nzambe. Ah monsieur Zaki, na zonga kinité. Ba zo contrôle la vie nanga ba bet sa vie nanga na déjà musika na bango bona bo avant na na poto. A mon été à déplacer kin a comment musika ya famille na Congo était bandoki wamba zo sous contrôle civil na été ni papa ndoki ata oza wapi. Soko lobi a atteindre yo a osala nini a kozwa yo. Mais eloko eko sala sécurité na mutu nyonso azolanda ngai. Il y a liboso et ça pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a un moment. Première sécurité. Deuxièmement, et ça vient à Kobanga Nzambi. Parce que bien aimé papa, tu dois comprendre que les songes bien aimés et yakana mutunyoso. Et puis le diable abunisa kaka mutunyoso. Même imaginez Jésus Yomoko. Jésus-Christ lui-même notre Seigneur. Il était le diable attaqué dans Yesu Yemoko. Vous savez, le combat est permanent. Voulu ou pas, olinga te, dans la chrétienne, dans la païenne, au coup de tout.
parce que l'homme de Dieu prophète bandeko oyo ke bazolanda biso eza na bandeko mosusu ana poto aza na ye bien avandaka bien santé bien kokoma asala neti ke na poto 10 ans 20 ans 15 ans awumela na ye na poto baana ebele mais kokoma azokoma kini akomi kaka kini boye akufi papa par exemple neti ke eloko esalami awawa na lime te ndeko awumbela na ye na poto ayaka na ye kini te kokoma azokoma na kini couple wana mobali na mwasi bakufi batikali na kini bakundi bango na kini bazongi poto te. Bon, je crois que l'exemple eza tellement ebele toyebi te nini parce que papa vie ya motu eza lié na bandoto oyo alotaka nga lobaka mingi yebisanga bandoto oyo olotaka nga na koyebisa lobi na yo lobi na yo eza lié na bandoto oyo olotaka yango wana eza important na motu esengeli alotaka. So avant que tokota na solo bandoto papa neti ke couple wana bazala na bango na poto normal bavana ntango bazwi ka likanisi baya na kini baya kotonga batiki bana kuna na poto baya kotonga ndako moko immeuble moko mpona ke bana na bango talaka nde nini eza na kokoma bazokoma na kini basomi mpe lopango très bien bakomi kotonga basala soki mpe flat mwasi na mobali mutu papa baki opita koma bango mibale bakufi bana batika ye na poto mais na poto bavandaki na bango bien konyataka makolo na bango na kini bakufi. Papa, est-ce que le Seigneur il peut permettre makamabo? Ce sont les œuvres du diable. Eza misala nani? Misala Satan. La Bible dit les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Là, je ne sais pas. N'habitez pas parce que bandoto bonga ba ne kolota yango na ndoro ba mi papa ezani tangu yoso lota bandoto boka ba bezo répéter chaque fois et simple isengeli koluka basala nzambe oh azana domaine wana ya bandoto a expliquer yo le kam ngolota oh ingolo banini emsi bongo papa balaki une ignorance parce que vie ya mutu papa nenge to bikaelo za emsi ba loko to bikaelo to mona ngo bepi kala et l'équipe va nebele. Donc vie à mutu est lié na bandoto parce que le Seigneur a l'obaka na balenge belé mais mutu apprendra garde. En Mukanda Job chapitre 33 verset 14. Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Et moi je crois que comme ça on a l'autre mais ça va comprendre. Et tant que le diable a récupéré bango. Ce que c'est pas que net que na poto peut-être ba nyamba ku faté. Là ouais, là, c'est ils doivent dépendre. C'est que c'est important avant que bando aux na poto oyakin okuta na famille baningana il faut que tu en contact na un serviteur mo na nzambe moko appuyer à la maison na ba prière ou comment. Papa, moi je connais un pasteur à l'église. Il est sur un poto à na famille awa. Il y a des fois comme lundi on a okuta na famille na yete. Il faut qu'à ça le fort dimanche à la quête. Soit il y a une quête, à participer à la quête ici, après quête, il y a la famille. Moi je connais beaucoup de mamans. Depuis, aïe, papa, avant qu'on aille, on va dire programme à prière. À commis, on va dire que ça la prière, tout semble s'il après ça, on va dire la démarche. Na dit maman le là en Hollande, maman a outil poto aïe. Alukengite hein mais quand baloyenge ka baloyenge ki les alakati baloyenge papa passeport na ye ebungi na ndako. Ah bon papa passeport mbongo eza mais passeport ebungi papa abenga prophète yaka avant na pratiquement la lingua donc moyen so ezate to kena ndako prière na flat na prière ko la bisinga ala bisaye mama obange lokute passeport de monde ça calme na kei na bouteille na ton ala mukabo ka place ba ko faire la boye abonne passeport. Donc papa il y a des réalités spirituelles donc le diable azali mais notre Dieu azali koloni ni kolona nyos ya moi ça important dans la vie et sengeli ko zana nzambe et sengeli ko banga nzambe et sengeli ko telema na vie à prière. Ndoto yo zo négliger lo éviter lobi ndenge ekoma na ba mono bien aimé. Donc qu'on négliger ba ndoto j'ai une maman ana Londres. Maman ana alali na butu ko ba. Nana très bien. Alali na butu
aloti atelemi na porte ndako na amoni ndeke moko munene poisson moko munene aza poko tala ndako na ye abandi ko beta mabanga banzete abeta ye banzete ko beta ye banzete parce que asali na ndoto amoni ba pli pene koyi na ndoto amoni ba pli me koyi na libosa porte asutra boye eza po badenze asambeli na tongo alamuki asali misala neve pa kene musala abima na porte atala se amoni ba pli nya nini ba pli nya ndeke loko amonaki na monaki na butu na ndoto na physiquement ben na neve afunga la porte na ye pour abima atai na se na couloir parce que na porte la riga ba immeuble donc na kana porte na ye amona ba pli ya nini ba pli nya ndeke. Donc cela veut dire on ne peut pas blaguer avec les rêves. Sakana na nyoso ko sakana na ndoto te. Parce que ndoto eza ko lié destiné na yo. Dans la vie à Joseph, à comment qui gouverneur n'hésite pas à travers quoi? À travers les songes. Le Seigneur a nous allobé la rabiso d'une manière, d'une autre. Pourquoi on néglige en l'autre na néglige ne ba papa si bien ba conséquences belé. Parce que nzamba lobaka. Il y a des fois il pose dans la ndoto ya mabe ça vient du diable mais le Seigneur a rêvé pour ça nini. A dit c'est que revenez ça nini. Et ça condamné. OK biso. Nzamba do prévenir yo. Ça ko avertir yo. Et ben on va n'imaginer que prophétie pasteur papa Dieu nzamba lobaka balolenge belé azo négliger bandoto nzamba lobaka balolenge belé. Moi je suis prophète, Dieu parle par des prophéties, même si par un conseiller peut te parler, mais souvent Dieu parle beaucoup et on les est pourtant mutu sengel alotaka mutu sengel alotaka bandoto na tango wana nde le Seigneur peut aza ko avertir mutu. Imaginez papa mutu ko Pharaon roi d'Égypte, le Seigneur a révélé Makambo ya après 7 ans. 7 ans bonance, et 7 ans il y a un pharaon. Mais Égypte avait un Zambé, il y a Babado Raraye. Nathan Joseph. Donc nous trouvons quoi pharaon comment un chrétien à l'autre raté. À l'autre rabot à la bandoto. Non, c'est un danger. Ah bon? Eh oui. Donc tant yo so lota o lota kate tant yo obosa na kaba loto bosani yeba ete papa ya liboso ba activité ya Satan na vie na la cacher. Parfois le diable azolinga injecter maladie mabe bo liboso bo na papa accident na bolingwa za nzamba ko talisa yo. Est-ce que tu vas t'aider sur bosana o prier ko na ndeni. Bandoto nyonso eza na message moko. Ndoto nyonso c'est vrai monsieur où t'as makanisa mais plupart bandoto mingi il y a des fois ça vient de Dieu, il y a des fois ça vient du diable. Comment ça vient du diable? Lorsque ndoto yo te pas na nzambe tant ndoto ne yé pas na yo nzamba talisio makambo ndoto wana e ko assurer yo et peut so assurance morobo et ko fortifier yo et ko encourager yo et que la seule ligne de conduite. Tout le monde a battu Joseph, papa ya Yesu. D'abord ba mange ba moni étoile. Et pas goumba la Jésus. Ba ke pa na Hérode. Hérode ba oh non bokende. So bozu sango ya ba bisanga na sa na goumba la Jésus. Ba kei pe na mukuse ba moni pe Jésus, ba pesi ba romate ba adoré. Alingi ba zonga na tongo lobi na butu wana. Ange ya bisi ba on nzela ndoto. C'était pendant les rêves. Même si Joseph a qui en Égypte, na Jésus, enfant, na Marie, à cause de quoi? Dans Zéla Ndoto, na Machede, au monde. Donc, Ndoto ou t'es pas dans Zambé, et il y a rapport pour réconforter moi. Pour plus ça mon assurance. Là, je suis 2015, dans les cas, tout le ministère, combat, difficulté. Parce qu'on a l'ali na butu na loti un président de la République na bona président comme un président de la République na mutu na mutu comment tout temps na ina kitabu azu ya petinga bota ba mbongo apata na loti ka ndoto na sutuka boye eza po malgré ba difficulté mais d'autres na loti wana et réveiller ma conscience et pesinga ma force moi il a ça il a avancer sur avancer na vie et les cas Nicolas Bété qu'on les revisiter. Donc cela veut dire papa
les songes euti pas na nzambe ekoasire yo mais euti pas na satana. Tu imagine muta lali aloti ndoto balanda ye na bambeli balanda ye na kata zamba balanda ye akwe na libulu balandi ye bakangi ye asuduki boye mtuzu alinga lamuka akolamuka te aka koma Jésus oyate atoganga komba Jésus est-ce que ndoto uti pas na nzambe? Papa, moi je connais des mamans dans mon église. Papa, yo, écoute d'abord. Moi je connais des mamans dans mon église. À l'ali na butu, à l'autre mou à suyer. À l'amour qui na tongo. Maman na za pembe hein. À l'amour qui na tongo. À moni papa awa na likolo. Et sali. Monika, moi c'est le que sioka. Et sali tâche. Papa, 2 jours de koloko mo bimba. À l'autre qui mou à suyer. Est-ce que c'est rêve ou t'es pas dans Zambé? Donc cela veut dire quoi? Les rêves où t'es pas dans Zambé, il y a pour consoler, pour consoler. Où t'es pas dans Satan, il y a mystérieux. Non, il faut ça. Tant que l'autre bon, et c'est ce qu'on luka basala Zambé. Basala Zambé, basungo, ba interpréter on d'autres wana, basungo na nini, basungo na prière. Donc les hommes de Dieu ba ko aider yo. Le Seigneur a fait si so grâce wana, donc ba te béler to sunga bango, ba conseil. Na ba prière, moi j'ai une équipe, il y a 15 personnes. To matara montagne. Donc on a une église chaque mercredi, mi-vendredi. J'ai une liste de gens pour bonner la rapport na bango. Donc si les gens à l'autre à côté. Mais prière à comme l'autre. Nous sommes à Kangabando côté, mais prière à comme Kangabando. Donc l'autre où t'es pas dans Satan, au moins comme ça mutu confondu. Nous comme banga. Nous t'as commis ko banga. Donc, à mon moi, dans ça, et comme il y a Boutou, tu sais qu'il y a déjà, papa. Il y a déjà à la rakate. C'est comme il y a Boutou, car des somnis, d'autres à ma baie. À l'autre, moi je connais, papa, un papa. Papa, n'a pas là, à l'autre, à l'autre, à ça, rapport sexuel, n'a une fille, moi, une métier, moi, aïe, ma qualité. Il y a la tina mot. Attends, la moussala, car nimika moukebo, pour le cameroun comme il à l'autre, à l'autre. Donc, il y a des fois à Banga quoi la pour. Mais si à Ekolanda biso, pour le Seigneur la prière, ça bon salini, ça me recongole. Il y a papa Woutei, à Woutei Taz, à Yati Awa. Donc il y a l'église, la prière, ça va cangoli. Donc, bah mauvais repose l'autre comme mingi à ma baie, et Zali, les Tawana, ça va manipuler ma vie à ça détruire ma vie à donc c'est important et le que c'est Sengeli pour nous kabasala Nzambe. Mon numéro zawana peut nous appeler. J'ai une équipe donc sunga yo na prière. Na Moscou et comme que bandormi bazolela. Ba obenga bino boye comme avant prière tinana no fan boye. Tinana biso na code. Donc comment singa ba mbongo prière comment conditionner les raté Jésus singa mbongo watu na Bible. Bon, papa omoni bato mususu bazoya na ba mission de cas pour na mbongo mais nous oyebi pourquoi les Seigneurs ont envoyé na terre tu dois te beler ba landanga ba yi na ce que na kola convaincre on a une du cambo ma salabo mais il y a des fois je ne sais pas pourquoi oh maman ça m'a dit singa beaucoup d'arrêter fais ça boy non on a une équipe mbongo transport to déplacer non ngaf na biloko wana pas na ngai ma biloko wana. Et je prie pour les gens, on m'a touché. Papa, en tout cas, la prière. Parce qu'un enfant de Dieu à solo, si on va lander la prière, on ne reconnaissait pas notre âme. Au monde de Dieu agit à travers ses serviteurs. Ah, tu peux pas prier pour nous. C'est bon, ça, Oyo, ça, la nini, pour prendre même ces actions de grâce. Les obligatoires. C'est pour nous. Ok, l'homme de l'espoir, quand on va à l'autre bandote dans la classe, na école primaire, ça comme on a une colo, na baninga na ye, sauf que nanda kumorobo ye, alongwa kala, comment on a un endroit à l'autre rada na ndoka famille, donc bandoto moroba kozunka. Azo l'autre bandoto oke AGC pour ça bandoto ya kala
komona vine ya kala lopango ya kala baninga ya kala asa sisa classe mimona kala na ba ya classe bona bobiomo bandoto mo bandoto za tellement belé omona mutu esi asili sa classe mais alota kaza kana uniforme ozokende classe aloti asa examen mais azwa karaté donc tant mutu alota biloko wana ana lomndako moko ya kala bana kofanda alungwa de place wana komona par rapport mais alota ana kana appartement na kaka donc ça veut dire spirituellement et ça esprit moko boye ya rétrograde et donc soka via ciment via freinage et blocage au moins physiquement boye rien ne marche parce que l'autre à l'autre dans un uniforme à zolota à zana ba place moi dans les kala à l'autre à faire examen à réciter donc regardez ça ce qui n'a beaucoup au lota otaka peut jouer même physiquement pour jouer donc ce qui n'a beaucoup ba longa yo longa kate ba longa physiquement pour longa donc c'est automatiquement donc muto lota à l'autre moi je connais papa à l'autre à kaka attention à l'autre papa monsieur à l'autre ka aza papa l'autre ka nazani vous savez physiquement c'est quoi c'est humiliation honte morobo donc il la vie na ai papa soki na bandika musala après 2 jours wala papa nazama yele mais soki na bandika musala papa imagine mutu atambola mutu normal tambaza ala torchini et bon on peut accepter ça faut ça la fou donc ça veut dire mutu na atabandi loko soka ça fait ça ni soka na nzela donc il y a beaucoup de réalités musu papa tout yebite bato ba na biso bala ba ndoto ba lota ka osaka na ngoti papa na yebi papa Dieu peut te délivrer à travers les songes. Moi je connais un papa na salaka papa na asalaka ba futa ka $2000 papa soka ba futi mbongo esprit mo yeli api akole ba chetemba donc il faut à dépenser mbongo soki mbongo silinda zongi na ndako 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 10 mois moi si nanda souffrance na bande souffrance nous pouvons non tika na bonne yango papa prière est important ko luka nzambe so moi ba mesi mais luka ba ça to contre ma bonde to luka nzambe pour na likambo wana maman na luka nzamba bondela na 3e jour alali na boto ti ayoki na ndoto ba oyebisa ye abi bobali na yo yana esprit moko boye koto ya famille na ene bayaka pour na ko mvuter à dépenser mbongo. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Tout comme la chose il y a une émission à l'émission ménatique lui aussi c'est émission à l'émission un message moko au pesa ya muke pour au salut bande prière au pesa message ya suka na bande bazo la ndoba oyo baza toucher ba comme na suka ya ba problème na bango pour na santé pour na libala pour na musala ba kamo compliqué zo le kana vie na bango ba comme vraiment na suka message ni au pesa bango OK basuki na mitema na bango. Merci beaucoup nzamba pambola yo apambola yo mutozolanda biso kozolanda biso emsu ozawana okomi abati. La Bible dit déchargez sur lui tous vos soucis et lui-même l'Éternel il prendra soin de vous. Ozawana mbula oyo euti koleka yo na makambo ebele. Ozawana ozala kati ya mbeto hôpital corona ezuyo. Mais bien aimé ezaka na mutu moko ba bengi Yahvé Rafa nzambo abikisaka azanzambe oyo abikisaka ba maladi nyonso. J'ai des témoignages bato témoigner to bonda pra bon papa ni na za na zu corona bondela pona ngai mais prière 3 jours prière na ba kisi na prière nzamba sanini nzamba a quel test abi corona est lié bien aimé. C'est Dieu là azala makoki. Et mais les cambo et des rations bien aimés, les seigneurs azala makoki ya kopesa yo solution. Ba benge Yahvé Jiré, l'Éternel qui pourvoira à nos besoins. Yo moto la la kolota bandoto amabe, olota bandoto sa ba rapport sexuel, ozala ba femme de nuit, ba mari de nuit bien aimé, c'est le moment. Ya contacter biso bien aimé, to sambela ngana yo ensemble. To luka une équipe na bango to sambela to luka nzambe bien aimé
La Bible dit dans Mukanda Jacques chapitre 5 verset 13, parmi vous, si quelqu'un est de la joie, qu'il chante un cantique. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Ce qui mutumoko ana passe à ça là, c'est le moment yakoluka nzambe. Bien, mais rien ne manque à ceux qui le craignent, à ceux qui les recherchent, bien aimé. C'est le moment yakoluka nzambe. C'est Dieu là, adala makoki yakopesa posa ya motema na yo. Ara makoki yakokangola yo. Ara makoki yakopesa yo mokanda, bien aimé. Ara makoki changer identité na yo. Ara makoki balisa yo, bien aimé. Ndime na nzambe. Croire na nzambe. C'est Dieu là, adala makoki. Et pas dans eloko moko te ekolekela nzambe. Abi si quelqu'un est dans la souffrance et qu'il prie, ce qui mutu moko ana pasi à invoquer nzambe. Abi invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Nzamba pambola bino batu nyonso bosi occasion ya kolanda biso que le Seigneur a pambola bino. Nongola nangai oza malade. On a un hôpital, on a un problème. Tu peux nous attiper. Zoka loboko na yo ocha na motema to sambela. Nazo kwa ke maboko ya Samuel eza mokuse, mais loboko na nzambe eza mokuse te. Simba motema to simba mutu to sambela siko. Aba Père Yahweh na o sambela pona mutu nyonso alandi biso siko Jésus. Azobela, aza malade, corona ezuye. Seigneur, azana cancer, Yahweh, maladie nyonso. Tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies. Ozanzambe oyo, obikisaka malade nyonso. Quel que soit malade dérangé suko, Yahweh Rafa bikisayo. Nabi Yahweh Rafa abikisayo. Yahweh Rafa abikisayo. Yo mutozala ba problème, zamba peso solution. Zamba yanola yo, zamba kamusayo, lo boko na nzambe kita. Kwa moina yo na kombo na Yesu Kristo. Na sakura babo moina yo okota 2021 na kimia. Okota ngo maladie. Okota ngo na bonne santé. Okoma le 1er janvier 2021 na kimia na kombo na Yesu Kristo. Zamba Israël a pambola bino na kombo na Yesu Kristo. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Sois guéri, sois délivré. Le Seigneur a pambola biso nyonso bozu occasion pour la nabiso. Moi c'est le prophète Samuel Mavuba. Naza précisément na Congo, na Kinshasa. Naza pasteur berger l'église à la moisson pour les disciples de Christ. Et ça dans le limité na quartier Mombele na avenue Mobenga numéro 44. Donc tu peux voir des songes, d'autres explications, des problèmes, tu peux nous appeler pour prier ensemble parce que j'ai une équipe pour tout ensemble. Pour la prière, je crois que le Seigneur a se glorifié ma casse. Toi, dans le journée, le 31 décembre, la 4 églises, ils en plein air, les beaux églises, tu louer l'instrument le 31 de 15h à 18h parce que tu as un couvre-feu, couvre-feu à 21h, bah, donc tu as une journée où on a pour nous commisser Nzambe, pour nous glorifier Nzambe. Le Seigneur qui kopambola yo, pour aider yo, pour soutenir biso na journée, fait que journée les kamalamu. Et je crois que le Seigneur a kozanga te pour na kopambola yo. Kola pambola biso, kola pambola ndeko na biso Alvin Bea na motema onzamba pesa yo wana ya kosuya ko dinga évangile était à mana monde na nzela ya chaîne oyo. Kola pambola ya mingi. Pamba bande konyonso apambola évangéliste Jérémie apambola papa Jérémie, papa Adrien apambola maman Judith, maman Legresse apambola maman Brigitte na France apambola bande konyonso apambola pasteur Alpha na Allemagne kola pambola bino na komo na Kristo. Amen. Ciao ciao ciao. Le temps passe et elle ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami.
Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tous efforts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces efforts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Marie si akenda ye misa mungolo we. Tala tango ebebi ye o. Papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto we si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo tayokaka pe mobola mawa te. Liwa tango ayaka amemaka moto nyonso tango ekoleka. Engela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema engela bomoi na yo. Mokolo na ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekoleka. Moninga,
ekomema ntango ekotika moto te lengela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini ye okotikala ebende te okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomo moni lengwa salama sebu wakenanga tala tangwe kolika Kolonyo so bato bakoki tangwe za koleka nalela pona nini nalela pona nini tangwe za koleka ai tangwe za koleka tangwe za koleka le temps passe. Oh Alvine Bea tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka. Le temps passe.